Oh, Miriam, tala nzambe. Tala Miriam, tu vas so basi, tu vas basi, biso tu vas basi tu ane mo mais que mutu tala baguna ba sorte ni sa mise la propre na nzoto na ye. Parce que yo ba yoki yango, tenga pa na nga ba yoki, mobali na nga boyi nga zui. Siko faut tes ane. Moto wa bazoba. Ngono mboli no zoba no ndelo sa makambo ana kende ko zwa nini eza katengo po moni biso wa mongo babe yango ebisa songa na obota te nazune ndeko nanga aye aboti na mobali siko ndinga ki camarade ngana lunga pe na boti te camarade pe na boti te siko balondo yo ebisa na ngai na mona mboko na biso to yela ka mbongo ezate mais dimanche ki na babar au mona plein wo mbongo ezate fachi mais so ki au mona za ka plein na batu neti na bazandu bagambela omo tala batu bele mbongo ezate mbongo ezate kuna bo upesa ba papier saka mbongo ti mutauta na milimo ne pa bango ngaza na ndoki emsi osuba na mbetu na bite molimo ni etinda ka yo osuba na mbetu yo suba na mbetu za bakindoko ba famille na bino boko balaka te boko bonga ka te visa limité $200 za ko bonga te poza mbe msuba ka ba $1500 bazali basi msusu tana mida aza mutu abonga pa na mibali za ya mwasi mosa kizengi amazo po balono ndeni mobali na ngai tofana nonda kumoko ezate ke kopo shida moto kuta placement bo tofana vanda kumoko o batela luta kado lwa lito tata sengle tata soutien ba basite okoma msu pedola ta soutien siko na ilo mwasi penza mutu penza eloko na penza ya soko na ilo meloko wana Miriam na ina pesi yo mobali na ngai siko eza sanste buzo mosi mtaza zoba bapesa mobali jamais kado mwasi onesi yo zwinga Miriam pesinga mobali na okado so azongeli yo nzambe Miriam kokosa na te koseka te kana mongo koseka na te Miriam ozo mobali na yo pesa kado koseka na te ya solo koseka na te ozo opisina na mawe jinaza na kamera na mena so luka mwasi mosa mawe ja ko luka yo koseka na te kana mongo 100% ya origine na lemba na ngai te nalemba te 100% parce que lo nyo wala la bolingo zalani na bien la bolingo ni kontaka non zela mbongo yaka na sima Miriam mbongo yaka na sima wala neno kontaka mbongo yaka na sima mba yo toka beba $200 tosano yo pesa rete olinga msoke pa mutu msozo ofelete akina mon pono te aya solo ko le contacter même ba to mon pono batula ya solo ko si ya solo boyo ebite nzambe lo nzoto ninga nzambe azonga suti nzambe babake ne kuluzu pe lo nzoto ninga na nzambe kama be te omwana na ke mana seku sai yo sa mosa ndumba simo makolo mimtika asi nzambe tika baba sokola epenza zo ezota Miriam tika eloko na bolingo kontaka mama nanga ko sala aventure te so ma biso pe to commence à rendre mabe te comme ka sexe on dirait c'est oui nezinga yanga nango sir nango sir ko saba je to pesa kado na boy. Encore les médias de télévision, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle année, Makamba, le nouvelle année de Makamba. Bonne année, na batunion surtout au balandara biso bato ba soutenir biso de près de loin. Bato balingaka vraiment ça na biso bato bazara toujours na pona ko aider biso na misa na biso tout ça là. On vous aime tellement et puis bonne année na bino bonne année mingi alors bile ainga moninga ya mutu Naomi Ngongo maman de Jésus la vie bonne année na opi voilà je vois Naomi Boyaka le cœur de Miguel bonne année na bino mbale na couple wana et là je vois pays PJ balobi vraiment double nationalité bonne année na yo Claudien Kalumi Mboma bonne année na bino Divine Kalumi bonne année na yo bonne année na batunyo surtout balandara biso bazara toujours na pona ko aimer ko liker là je vois Shadrack Voluka bonne année na yo mokope bana nyonso surtout ya côté ya Kalamu ya Yolo donc ya mukili mobimba quoi. Je vous aime tellement trop
que ça la bien se nous présenter mission dans un ça ça numbo tété Kalemba noko ya bana na zone qui je te salue aussi mon vieux Benjamin Kalunga avec sa nouvelle chaîne Babi kuna mamba théâtre et pas Benjamin Kalunga. Si tu veux vraiment avoir plus d'informations pour les artistes et comédiens, il faut contacter Benjamin Kalunga. De l'autre côté, je vois Rachel Chako à le billet vraiment côté politique. Nyon ce qui est là. Nyon c'est vraiment politique. Il faut qu'on contacte Rachel. Rachel Chako. Je vous aime tellement. Aujourd'hui, je suis avec Pilove. À le billet de Rota Maloba. Ma ouja. Moi, il lève sa caméra. Mon Pilove. Bonne année ici là. Bonne année cool. Bonne. Bien. Santé bien. Normal. Va faire c'est l'équipe bien. Va faire c'est l'équipe normal, l'équipe normal. Parce qu'il y a une personne qui va vraiment le premier le 25 ça y est 21h pour tokati. Te biso ba fait ba so ba yangi noir Mato ba 23h au moment ba réseau kanga, ba so zo kanga ba tout mais ba fait c'est l'équipe normal. Comme tel t'es vraiment mais c'est vraiment vraiment bon qui m'a bien vraiment ma case bizarre nous a des problèmes zando moi la mbongo ezati mais bizandu batu bande kosomba be ocha lokolo wapi le monde mboko na biso to yela ka mbongo ezati mais dimanche qui na ba bar au monde plein wo mbongo ezati fachi boy fachi mais so ki au monde za plein na batu ndeti na bazandu bagambela omo tala batu bele mbongo ezati mbongo ezati kuna bo upesa ba papier saka mbongo ba fete le kimango to le kino matate ba so bazo kanga ba bar 23h vraiment bar bandiko kanga to so ba carré 23h carré kangi ambia se kataniza sans te et pour ça euro merci bana siko so ngani bodinga so mi so 6 na ngai nko carré o bobima bozo swani sana na mkolo carré toni tona basoda te lobi lobi so na la fatigue kasna ina ngati modi mto cha tu barankile ba trouble to so na ba barrage o botila so barrage a inga bona neme boluka botini baba babone bekola batu bekola ngiringi baba ezala te po bino ni bozwa ngo bocha na banzela boluka bilo mususu kuna nemu baba poto boluka mabende mo bazokanga mais awa mkonza buka pardon baba wana bana biso baza posa batanga bazwa mayele bwanya siko baba mbolo ona ke bocha na banzela susu ka sezongi botanga baba ni mboko mboko eleng pardon pardon. Puis il y a un phénomène partout na Kinshasa on y vraiment ba jeune fille ba commune ba on accepter mon anga bonaza mbali nanga le bi chérie tu sais nana besoin tout ça est lourd mon boy ça non ma bêtise était mbali ba le bar ça non ma bêtise nana besoin ya na ba to ba ça moi 2 3 filles mon boy to bimana ba nga so na kumbi bino ba camarade nanga toki bon tout ça la bon baza no mo baza bazoba na sens ni Miriam mon avis basimbisa mobali te basimbisa ka mbongo ata mbongo ndenge msoko yiba mbongo la banque na simsi Miriam na simso mbali nanga esimba te nga mbali nanga lininga oya na bakamano to bima isa ngolo te poso est-ce que vous avez bien pour prendre nga ya yoki ce ko gunga kuna mabe Miriam tala nzambe tala Miriam to biso basi to basi biso to basi to aninga mais ce que mutu tala baguna ba sorti na amizo la propre na nzoto na ye ce que yo ba yoki yango te nga pa na nga ba yoki nga mobali na nga boyi nga zui yo siko fote za yana moto wa bazoba ngano mbali no zoba no ndelo sa makambo ana kende ko zwa nini eza kati ngompo moni biso wa mongo babe yango ebisa songa na obota te na zune ndeko nanga aye aboti na mobali siko na ndinga ki camarade ngana nunga pe na boti te camarade pe na boti te siko balondo yo za ebisa na ngai eza en sens te kasi te balondo yo camarade za ebisa na ngai ya so biso mongo eza la bon Miriam moni ngana sina omina ngai azui bala boti te na mte mbala za mbongo ebe te pisa yo ko bota nae siko yo camarade Miriam mongo ça passe oui pas mon ezala pour so eza problème te mbazane parce que tobine ebisa za mobala ba mpia te nzala te ba mo ba syndicat 2000 francs te so za na mbongo ne bele no puis yé mba mpia ba sala sanga kanda ekulu osiko mi ba mpia te nesi mbongo ke musika te eke na famille musu te esko kana famille wana wana bazui mobali wana ba pesi ndeko na yo monde ezala siko na kininga ki camarade siko comment na azale bisa na attention ni
na ndenge no ninga kama na mo zo pe mobali na to la le prendre parce que bazela ngo ba mbongo ma proposer ba onde tibwe ba tchel ba $800 parce que na moment où ba fête o bikana ba mpia kande za na mboka il y a vraiment beaucoup de filles ba sali ba genre ba bloc wana vraiment anzimi eto ki ça partout on a la show garda na mombo a solo la mais on a besoin kaka na za na moi 3 camarades na mombo ça non loté moi descendre etc ba fête yango ba fille ba commence à ba n'importe quoi ba comment on dit ba sanganaka donc ngai yo pisi ngai yo le ya na omi to ki to bina mbali mo ka pocho ka dans la capsule ba descend conseil ko pesa na ba jeune fille ba ngosala makambo conseil no pesa ba fille wana o ngosala bo sala makambo wana za kitoko te au moins nous allons ba jeune ba conséquences no yete et après nous ba 45 ans au sens que li bale yate tu va serre à quartier ba o baza ba serre à quartier ba sabe mambo wana ti mo motika ba serre à quartier mutso lingo bali no ke mam no yo moko comme ba ninga ti ba fête fête ça journellement normal les ça journellement lelo et journellement ça normal malgré tout 366 jours wana weza ngole pesa même mutunyo sotemi faut ba nenyo o saelango OK prière o yeso o lia o lio mais whisky o meno bimino OK ne faut pas ça n'importe quoi il coloca ba $200 ozu mobile azu oyo mais omoni kabelo eza on rappelle kabelo jamais somba mutu ka mutu somba kabelo quand on peut mbana na mo ba mso ka $100 $200 au son pe ka kabelo ne faut pas ça nzoto mutu mtazami parce que le problème ezala ba biso ba fito bosana mutu mtazami limone ya utango epa na bango et surtout sur ce point apparemment biso ba jeune fito e bango boni mutu mtauta na milimone pa bango azala ngando ke msi osuba na mbetu na bite molimoni etinda ka osuba na mbetu yo suba na mbetu za bakindoko ba famille na bino boko balaka te boko bonga ka te visa limité $200 za ko bonga te poza mbe musuba ka ba $1500 bazali basi mususu tana mida aza mutu abonga pa na mibali sikoza ba fille mususu ye pona ye famille mo teka $200 siko ngana sangisa no mobali mo po molimo o ebi me pa de sanga ye pe pa na ngai siko mutu za buzoba na ko sanga na boyi na ngana ko sa mama ba fille bo sa mambwana 30 45 biso so andaka mabala bango oyenga ba comme ba camarade ba na biso biso na problème te moto na momoni o asala ka se de sayo ba camarade ba na biso moi ba daba tempo de au moins mutu fort de temps si ça ka journée moko pour atala o ya liboso te atala kale le $200 kale mabe ba fille tota moi mabe ba fille tota moi mabe et moi ba jeune garçon biso mbela biso comme moi ba escroc pour biso ba fille tota moi mabe o so jeune na moi na masoro toto bite ya partout il y a une dame qui m'a appelé pour nous ça m'a dit et comme elle y est vraiment mobali nende mtasenga kiango donc ngane tiboina yo pisi oza mobali no bobala na ndaku mobali na biso non pisi ya tu sais o pisi bébé pour l'anniversaire no cadeau ni na ko kopesa mba biso non tu sais chérie on a besoin tout ça elo mombo eza no ma bete mi bali poni bosala bongo obi ke lo koneza mabe molo ba eza no mpe ma bete na na besoin tout ça là tout ça 3 tout de yuna mama muto betoli zo azazoba edo mona ba pesa mbali kado amwasi yozo ozo pesa mbali kado ya eloko wana eloko na ba pesa ba kado basanga disco bongo basali na bango peleka na mpe une année après comme ça avant la kanda ko fier basala ne partout zo na ya beti porte yo lisusu ni to pesa yo mbongo te te na ba valise na ye awa ya na ndenge nini oyo osala nini naza nzemi ya mobali sikoso sekala faute eza ya mwasi toza ya mobali faute eza no bien mobali ntango asengaki abeni kado te bo kado ekenda musika kado bazala nango ti yango ye akenda ine na po yo ozonga na kado na yo bapesa ye faute eza ya mwasi mosalaki zengi amazo po balono ndeni mobali na ngai tofana no ndaku moko eza te ke kopo shida moto kuta en place mo tofana va ndaku moko o batela luta kado lwa lito tata sengle tata soutien ba basi te okoma msu pedo la ta soutien siko na elo mwasi penza mutu penza eloko na penza ya soko na elo meloko wana Miriam na ina pesi yo mobali na ngai siko eza sensible buzo mo simtaza zoba bapesa mobali jamais kado a mwasi kado ezo ya kana eloko jamais kado ezo ya mutu bapesa mutu kado na ndeni o eza sens te alo mutu obota te jamais ko okena
na kuva ba te soit cadeau ya ngoza en sens te za ti fiane azazoba yemta sabo azazoba yonka fo mbanda kaka ayele na ndao cadeau ya pesa mobali yango wana fo zonge na ndao yemta azoba ko mbeba tantaka mobali mbeba kola te mbele bakola ka te to mbala mukolo kwa vite kamera bisuka pembe be na muto kola na ete ya solo fidèle moi chanzati ka bakombo ya bakombo na kana bakombo bo mdo ibambongo na mboko timbo na nani pose ekolo pose bomba mbongo wana esila baone mba sili sango kasi ila na kana na ye azwa mbongo nyoso kena nango nazana teka mutu kaka mwa muke yo bengino jama afanye na poto zwa mbongo to sala mbongo na biso ya Kongo biso bata konto za mpia kaya zo tonga ba imebe minene ba poto yango na besuki ya pembe zai na mutu akola na ete mibali bakola na bango te mombe bakola te mbeba ko mbeba tantaka mobala tantaka parce que ni moi il faut ouais ba différencier abina bon point ça c'est quand via bango c'est moi ya buzoba ça tu banda pasala ba mara ya bo kasi po singa basinga ke loko yo sala loko sala ti j'aime ko singa ni singa milana na pese exemple milana msu whisky te non singa whisky te funa singa loko nga milana te mo libanda sala on ninga robata ma amo tele ça va mo sina pe fara fa te mo si pe zoba azui apesi cadeau isa sens moi c'est tout ça mabe moi c'est la faute mbali te mbali za luka ne cadeau pas du cadeau ne ofele aboko la ka mwana ka mwa mbali ne ça choite anti maika po buzo ba ne mo mutapesa ki bo mi okupesa nga aussi na singo cadeau pesa bo na boya te aboko la ka mwana na zema inane pardon ezalaka inana proyozo ngi biso la za zema ngosko obo zema fo mona za ba agini pour moi botama tu vois après que ça la maramona yena mobile na bazona ba ba numéro comment okuta na bango donc moi quand on te ko lobelo mo boya belengi so via ba goût différent si connaît si ko yene mobile si ko yokeleng na ninga kuzu bakuta na kana bango omoni buzo bandeye ona si yo zinga Miriam pesinga mobile na okado so azongeli nzambe Miriam kokosa na te ko sera te kana mongo ha kosalera rana te Miriam ozo mbali na yo pesa cadeau kosalera rana te ya solo kosalera rana te ozo opisila na mawe jinazana ni kamera na mena sozo luka mwasi mosa mawe ja ko luka yo kosalera rana te kana mongo 100% ya origine na lemba na ngai te na lemba te 100%. En parlant de ça, de ce que tu viens de dire, pourquoi ba fille belé ba comment trop sur kana ba sexe na ba pour yimo mnenga sokola nda saela nda tela en propre comment non cause la bon cause trop sur que moi na mbala mbana OK place mo tazakaka pour mi comme c'est ce qu'on comme ça n'est sexe moi et l'homme mon quand c'était na bien oh na bolingo Miriam mboni boyo ko samu neti mutolinga tena okakanda bolingo ce que lo nyawa la bolingo zalani na bien na bolingo le kontaka non oh zela mbongo yaka na sima Miriam mbongo yaka na sima wala neno konta mbongo yaka na sima oh mbaya otoka beba descendre to sana yo pesa rete olinga msoke pa mutu msozo ofelete akina mon pono te aya solo ko le konta te me ba to mon pono batula ya solo ko oh mama boni boye ko loko la kuna nzambe tangu mwasa ndumba so la mako nzambe ko te wana telema sentiment ya bosi ko muta mokili oh Miriam tika biloko wana konta makasi oh ya solo boyo yebi nzambe lo nzoto ninga nzambe zonga suti nzambe babake ne kuluzu pe lo nzoto ninga na nzambe kama be te omwana na ke mana seku sai yo sa mo sa ndumba simbo makolo miyamtika asi nzamba tika baba sokola epenza ezota Miriam tika eloko na bolingo kontaka mama nanga ko sala aventure te so ma biso peut commencer à rendre mabe te mabe te comme sexe on dirait c'est oui nezinga yanga nango sir nango sir ko saba jeto pesa akadu na boy tika mawe jimo stalinga ke mingi la boy nangai voilà c'était juste pour chiter hein. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que l'émission est salie plaisant dans bateau balinga vraiment puis love bateau baba cette fille elle parle très bien bateau beba cette fille elle est géniale bon yo kamakambo loba mo pesa naka ba cadeau ngom na lesbienne ko to lesbienne na boy anga te bosko mobali malamu
pesa cadeau ya soloko pesa cadeau ça pasteur Nico c'est azana molimo nzambe ko te nazala no déjà molimo santo ezala na place ye pasteur Nico ye place ala kasi so ba passer ba sango kutu ba sinya ko importe ya nzambe na kolinga te na kobala te eloko ala tango ye sango ya na pengu te po tala na ba kufa so ba masera vierge baza bazate lokuta oh ya solo miam na kuva masera vierge za boni boye ko comme na azala age mo so ba basi ba sentiment ne yaka wala ba lesbi bo ki lesbi na uta e banda na kuvanko banda e ba masera bon tu ba vierge ba mami kolo na baza vierge te ndeni o bon mi bani na bo baza basango pe ba ma basango ma tili nga ba bosa mona basango ba bosa mo ba tomia ba whisky oh Pisilia. Oh, ndeti nga boya komia masapo masare sumu ça ba to ko ka pa basango. Ba il faut mena un peu de whisky. On peut mena un peu de whisky. Siko to na chouate. Miria. Oh, nga bon na basango. Na ba masa ba on ba basama mbo na ndeti nga ikomia ata longo 5000 zemi. Nzambo olimisa nga ponga na nzambo signer contrat monte. Yikutu sango a signer va contrat ba ina nzambe o bala to botime. O sa mambo o za peka muki. Bosko nga nga nzambe to signani. Yenza abuka tenzimela ngai na damu na kepe na nzebe nza mkonzipe mobikisi na ngai ngana silo na porti moteke o nzambe nina zana sula boti mona ko tumbela mbeka na bona ngana bivia mona ngoza lobite la tumbela mbeka nini pardon basangu banzima batumba bambeka batumbela wala mbeka me ba ko kosela pe mbeka ngoti bosa mama musu mi mta tika ko sererte o nzambe zongisanga sika na kekima se mi mo sumuka yaya tika eloko wana basumuka kaka eloko wana yaka ça nzambe mo kuta kweya lo moyo taka lo kanzambe te mana kito opchoza taka nzambe na kita auction auction divine on pesa na église on est leki auction divine on auction divine te auction divine taka kita D'abord, auction tango ekitaka. Tango ekitaka. Auction wana. Mami. Batuna nani? O basala ke video kyodo. Batuna to auction ekitela kiye. Batuna o sala na auction tango ekitaka. Yeah. But they ba signer ba contrat quelque auction wana. Te ba kena ba poto quelque ba auction wana. Quelque ba auction wana. Tango ekitaka. Voilà, je profite aussi pour dire un grand bonjour à mes deux amis. Ce sont mes deux amis. Ce sont des professeurs de Mazinda. Là, je vois Mondo Glody, le professeur de Mazinda, Harrison Neymar, Balobi Kaza du Mobali. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Priscille, il y a dernier mot de la fin pour l'émission et puis salutation dans la banane. À mon de la fin, bonne sur Cool TV, vous s'abonner, penser vos commentaires, na bien ça vraiment bien. Pour tu vas me rire, puis c'est ça quoi. Tu peux sur le qui boit, puis sur ça qui vous s'abonner, vraiment partage, na bien vous partager. En plus, mi belle va payer ça, si on paye ça, mi belle va cadeau botika. Bon muninga ke inana pa yo zonga botira vraiment botira pesa ba cadeau en plus ba fi bo sa buzo ba likolo mbongo mutaluka ka mbongo jamais ko luka mutu to luka mbongo ba façon mususu non ba façon mo boyo pesa nzoto na yo o za nzoto mo za sacré o pesa mi ko mo mombo eza mo kitoko te ya pesa ba mbota na famille ngoi ngata na ko s'abonner partager ça bien. Et que tu as pour moi, nous poto kuna ba connaissance à refaire, so ils a bon, nous a refait ba wifi na nous va fond là, nous a refait nous a refait si fait mon coca ce monde ndambo comme biso à chaque jour so za posa na obismo 200 francs 300 francs au somne monde fixe, ça te doit être un peu fixe ndanga comme ça ndanga poto peut être cher trop poto et comme aka bon même bo s'abonner, ndanga bino mingi bo s'abonner vraiment. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et analyse avec Pilove aujourd'hui. Je vous aime tellement trop, comme elle vient de le dire. Un beau partage à l'émission, beau s'abonner massivement sur Cool Media Télévision. Et ça, la biso vraiment bien. Beau partage à l'émission, beau commentaire. Bah publicité, la biso on a besoin d'andoleka. On a Cool Media, besoin de contacter biso ça la biso bien. On a besoin combo noy banda ko boire commander te boire à pays, bah double nationalité.
personnalité toba ba confiance du maître toba ba totalement ébélé so lingi comme on a peinté bando baka manu émission o benga biso esala biso benza kali solo moya kia to solo light et ça là bien merci bye.